Na base ayeba ke papa linga ba mituka pambete. Ngana somba ka ba mituka minene. Ba mituka ya sika. Oira nga mutuka motero ke kozona. Na njini. Papa zele ozo fabriquer ba fili breke. Il a honoré son père. Ndoko ya lokaka ye avimbe dibu. Avimbe na makolo. Oya kuluka ye makambo kutana mupanga na yo. Nasa kotuna évêque Pascal Mukuna a répondre ngai. Révélation à Kolongola, voici l'homme na ACK zo kyango wapi. Pour composer acte, il faut tout ensemble. En tant qu'envoyé de Dieu. Le père spirituel de voici l'homme, c'est le seul Dieu. Évêque Mukuna, azali susuna makambo nzambe te atika makambo sport. Ce qui voici l'homme abandaki ko exécuter maïnyonso oyo père spirituel na ye abandaki ko yebisa ye na anniversaire na ye botu na ye. Qu'est-ce que voici l'homme n'a pas fait pendant qu'on s'épelissa avec Mukuna? Au moment oyo Pascal Mukuna aza kosala makambo oyo eza na nzela ya tata nzambe te bino moko boyebi affaire Chibola, bino moko boyebi affaire Kacher na biso champion na biso nani Edingwe le kolo ya $2000 na Varese bino moko boyebi lelo oyo voici l'homme a eu attaque. Moi je vous confirme que voici l'homme a été empoisonné 2 fois. Si ce n'était pas l'intervention il y a gouvernement Nabiso à la personne de son excellence Monsieur le Président de la République pour que BPC visa ba évacuer pour babo yaki ko PC visa akende soins médicaux conflit à Utiwapi Mukuna a sepela ata mukete voici l'homme a créé un groupe d'intercession pour évêque Mukuna na entourage na ye. Voici l'homme a créé église parallèle. Il faut église on epesa ça mabonza o ba bengi 10%. Voici l'homme a lobby na évêque ezali nazo sala musala ya nzambe pas pour le 10%. Aza toujours agressif et aujourd'hui il commence à menacer Poutine des serviteurs de Dieu. Voici l'homme. Na soins médicaux na ye Zamba ebisiye sala musala na yo. A créé un groupe d'intercession na mokili mobimba bato bazota Angleterre, États-Unis bazoya place voici l'homme azalaki. Pour Mukuna, voici l'homme a trahi. Il a trahi en quoi? Pour 10%, voici l'homme azako sala musala pas pour l'argent. Oh. Prophète Denis Lesenda est capable de délivrer avec Mukuna. Banda Mukolo, voici l'homme a révélation que c'est lui de PES qui va diriger ce pays. C'est à ce moment-là que Mukuna a sepelé la tamukete na voici l'homme. Maintenant, évêque Mukuna qui doit motiver sa décision. Alors qui s'appelle la preuve, oh voici l'homme, Azako créé une cellule parallèle contre la vision de la SECA. Mais eza mawa organisation sur le plan spirituel est différent. Voici l'homme amelaka masangate. Amelaka diambate, amelaka bombete. Ce qui organisation mosus baza komela bombe parce que ezali kombo moko. Mais bazo tambola nzela moko te. C'est ainsi que moni ACK Lubumbashi balobi niet. Moi j'ai reçu la mission ya ko suivre serviteur ya Nzambe voici l'homme. ACK Kimbansek va rejoindre voici l'homme. Lelo lobi okoyoka lisuba ACK mususu. Va rejoindre plutôt voici l'homme. Voici l'homme a gardé chemin naï. Ya kotika la toujours na mission ya kosale la tata Nzambe na bosolo. Ndeko na biso visionnaire ya ACK. Malgré eza ye banda ACK te. Ye pa kutaki.
comme azalaki agressif, abotoli pe na marque na ye. Le père spirituel aujourd'hui, azako tambola en dehors, il y a Saint-Esprit. Le choix est clair. Namuto namona za capable ya ko aider avec Mukuna, o za capable ko délivrer molimo oyo ezui avec Mukuna en otage. Ezaka prophète Denis Lesi. Allez poser la question à Mugisho Baraka, ce qui a remetté combien na société à voici l'homme. Totika escroquerie spirituelle. Voici l'homme n'a jamais reçu 20 000 $ de la part ya Mugisho Baraka. On a bengaka toujours prisonnier politique na kati ya Brazzaville pour avoir escroqué un chrétien na Congo Brazzaville où il a été arrêté. Tout le monde connaît l'histoire. Voici l'homme na Baraka Mugisho Batikala jamais comme on a bouété. Avance, il y a 6 000 $. Ce qui chaîne et là ici n'a qu'à compléter le reste. Voici l'homme a passé message par M. Fiston, son collaborateur. Yebisa Mugisho Baraka. Chaîne wana, fréquence wana, et ça n'a pas de problème. Il faut renforcer l'antenne. Ce qui a condiment, tout ce qui est dans l'état où ezali, après Sambongo. Mugisho Andimi, première fois, a sali chèque sans provision pour comprendre l'escroquerie chrétienne. Monsieur Fiston a accueilli na banque, a présenté, papa, Balingaki Bakangaye. Mais comment vous, les serviteurs de Dieu, vous êtes des escrocs, des aventuriers? Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abonde pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka baregi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne moni na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Merci beaucoup, chers chevaliers de la plume, que vous êtes ici nombreux. C'est dans le cadre de ces points de presse qui est dominé par l'actualité. L'actualité dans les domaines des églises. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'un d'analystes chrétiennes au nom de Junior Mwanabout. Et avec lui, on va essayer un peu d'analyser, on va essayer un peu de mettre le point sur les i par rapport à son opinion, à ce qui concerne les conflits qui est en train de ronger l'église de l'ACK entre l'évêque Pascal Mukuna avec son fils spirituel
Pasteur François Mutombo, voici l'homme, à qui je salue déjà. Salut mon frère Junior Mwanabouté. Oui, merci beaucoup, Sali. Encore une fois de plus, Bato Fobaye Bayo, Yomoko s'est présenté en tant qu'analyste et puis point de vue na Oleloza Nini. Oui, merci beaucoup Bandeko Nyonso Obaye Kotala Biso pour to solo la moi mukie to pesa éclairage na mae nyonso ezako salema. Je réponds au nom de Junior Mwanabouté AK-45 lance-roquette grenade lacrymogène. Tout court. Pourquoi Junior Mwanabouté AK Boyebi 45. bino moko ki AK-45 ezali arme. Oui. Naza communicateur na ye. Na deux volets. Sur le plan politique et sur le plan chrétien. L'actualité est dominée par excomination et pasteur François Mutombo Otoeba Kibisonioso que Azalaki empoisonné d'après les rumeurs, je n'ai pas affirmé. D'après les rumeurs qu'Azalaki empoisonné akendaki séjour moi moulaï na mikili poto pour un traitement nae et après traitement est réussi. Mais selon pasteur François, voici l'homme à lobby que message azwaki d'une manière spirituelle bayebisaki ekozonga na Kisasa ata famille na eba ebate azonga Kisasa mais abomba ki secret. Je crois que bolanda ki binomoko na batoa que pasteur François Mutombo alobi même moi si na pas kota supermarché ou bien bima bande ko se déguiser ko latande bande ko na biso a musulman balataka. Et après cela tango sali ba remerciement et loko et ticket église ya ACK parce que na ba remerciement na e atikali ata soko mokete ko pesa merci na père spirituel na e oyo toza na ba vidéo tango nyonso bandaki ko kumisa alobi en aucun jour akoki ko wanga na le pasteur Mukuna en tant que son père spirituel topé mentor na e. Mais hélas tomoni lelo ba bebani. Un mot par rapport à ça. Merci beaucoup na mutuna wana. Nalingi koyebisa ensemble chrétienne boyebi soki nzamba pesi yo mission soko zotambola na nzambe ke batu moko boye babungisa deja molimo Saint-Esprit ya nzambe babandi kobundisa yo soki bakoki yo te sache bien que bako alimenter même sur le plan physique. Voici l'homme, c'est un serviteur de je vous confirme. Et même ceux qui boké kotunaye n'a tikala jamais comme on a de vue voité. Mais je suis convaincu en tant que chrétien, na banquette na onga na sali, il faut nous soutenir. Voici l'homme parce que a gardé idéologie à Jésus-Christ par rapport yande konabiso avec mukuna bungisa ki déjà rumba à côté na makambo politique ya lokoso pour combattre Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tout le monde même bino batu ya presse boyebi que Etienne Tshisekedi wa Mulumba zali ko bunda avec mukuna zalaki ko sala ba tour na kingakati pena ba prophétie na ya lokuta o banda ko pesa ndeko Joseph Kabila que Nzamba lobby quand alobaka na tonalité Nzamba ayebisi ngai ke Kabila ko sala 30 ans na pouvoir oyo Tshisekedi ko kima mbango tout le monde balanda ki biloko wana au moment où aza ko attaquer Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voici l'homme prié pour Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour que ce pays ait changé et Zomutu oyo akoki ko délivrer Baimboka. Banda Mukolo, voici l'homme azwa révélation que c'est lui de PES qui va diriger ce pays. C'est à ce moment-là que Mukuna a sepelé à Tamukete na voici l'homme. Et guerre banda wana. Oh nyonso banda comment ezaki ba hypocrisie chrétienne. Ce que tozalaki na politique na ngana lobake ce sont de l'hypocrisie politique. Lelo oyo. Voici l'homme a eu attaque, moi je vous confirme que voici l'homme a été empoisonné 2 fois. Nathan et à Covid-19,
si ce n'était pas l'intervention, il y a gouvernement Nabiso à la personne de son excellence, Monsieur le Président de la République, pour que ce visa soit évacué. Pour que yaki ce visa à des soins médicaux. Grâce à chef de l'État, voici l'homme qui poto, Zambé a voici l'homme à Sungie à se rétablir, à Ekozonga, à continuer na musala na ye, oebi musala nyonso ya Nzambe, place aux nyata, il faut otika organisation. Conflit à uti wapi, Mukuna a sepela ata mukete, voici l'homme a créé un groupe d'intercession. Voici l'homme a tikala jamais co-créer une église parallèle selon communiqué. Il y a porte-parole, il y a évêque Mukuna. Place voici l'homme a nyata selon mission. Oh Jésus-Christ a pesaye. Place nyon sokotambola. Vous devez prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est ce que voici l'homme est en train de faire. Elle a prêché bonne nouvelle. Assemblée. Batu va sentir présence de Jésus-Christ. Atiki groupe d'intercession. Pour évêque Moukounana entourage naye, voici l'homme a créé église parallèle. Il faut église, on est ça ma bonza. On va bengi 10%. Voici l'homme a lobby na évêque. Ezali, nazo sala musala ya Nzambe pas pour les 10%. Mais je le fais pour aider la nation. Selon la mission que moi j'ai reçue de prêcher la bonne nouvelle. À partir on a couru bandaki kosa koko lekali société. Yami bale bitumba ya voici l'homme uti wapi. Mukuna poni chemin ya kosala sport. Ya kosala ko soutenir Renaissance en tant que président de Renaissance. Naza kotuna bino na otuna baimboka ba chrétien nyonso. Est-ce que Nzambe azalaka na kati ya sport? Moi je dis non. Nazo pesa bino exemple. Lelo oyo ve club na DSMP. Baza kobeta bal. Ve club amati ngomba. Ngomba nyonso yebani eza mangengenge. Babandi ko sambele pa Nzambe. Seigneur Dieu, aidez biso to gagner match oyo. DSMP alobi ngai pe nazo matangomba. Tata Nzambe aidez biso pe to gagner match oyo. Bon, boye bisangai. Nzamba kopona nani? Akopona Vecleb ou bien akopona DSMP. Tandis que notre Dieu aponaka mutute. Il est là pour tout le monde. Ozala mutomasumu. Ozala mutomasumu te. Tous nous sommes bénéficiaires, il y a souffle de vie. Mais Mukuna choisi, il y a créé Renaissance. Bino bongo boyebi ba équipe. Ezalaka na makambo ya Nzambe te. Ba joueur bazo kende ba olala na ba cimetière. Ba okende koluka bakis, basala ba meilleur. Mukuna zolala na ngomba zosala jeune. Est-ce que le Saint-Esprit peut marcher avec les ténèbres? Je ne pense pas. Et kotika la jamais kotambola te. Voici l'homme a gardé chemin naï. Ya kotika la toujours na mission. Ya kosale la tata Nzambe na bosolo. Ndeko na biso visionnaire ya ACK. Malgré eza ye banda ACK te. Ye pe akutaki. Comme azalaki agressif, abotoli ye pe na marque na ye, Nzambe alimbisi ye, apesi ye mission lobi kende liboso. Mais ko kende liboso wana aza toujours agressif. Et aujourd'hui, il commence à menacer Poutine des serviteurs de Dieu. Voici l'homme. Mais eza mawa. Voici l'homme à outil soins médicaux, s'il vous plaît. Na soins médicaux na ye, Nzamba ebisiye sala musala na yo.
a créé un groupe d'intercession na mokili mobimba bato bazota Angleterre, États-Unis bazoya place voici l'homme azalaki. Pour Mukuna, voici l'homme a trahi. Il a trahi en quoi? Pendant 10%, voici l'homme Azako Sala Moussala, pas pour l'argent. Azako Sala Moussala selon vision oyo tata Nzamba pesiye. Yango wana nde na ningaki na yebisa bino selon mutuna ya ndeko na biso ya tuni pour qu'il ait éclairé opinion, conflit. Attends, écoutez, je vais vous dire une chose. Balongoli, voici l'homme dans ACK. Mais Moukouna a commis une grosse erreur. Dans sa couture, évêque Pascal Moukouna a répondu Ngaï. Révélation à Kolongola, voici l'homme dans ACK. Parce que Bisso Mansoto Ebi que l'église est en Zambie. Pour opposer acte, il faut tout en Zambie. En tant qu'envoyé de Dieu. Atuna ki tata Nzambe? Non. Yami balé. Ce qui voici l'homme. Abandaki ko exécuter ma nyonso oyo père spirituel na ye. Abandaki ko yebisa ye. Na anniversaire na ye, botu na ye. Qu'est-ce que voici l'homme n'a pas fait? Pendant qu'on s'épelissa avec Mukuna. Au moment oyo Pascal Mukuna aza kosala makambo oyo eza na nzela ya tata Nzambe te bino moko boyebi affaire Chibola bino moko boyebi affaire kacher na biso oyo champion na biso nani Edingwe le kolo ya $2000 na Varese bino moko boyebi. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele Nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Maman Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka Nzambe musapi na lisu. Biloko nyonso wana tout. Pendant Nzambe, voici l'homme. Il ne fallait pas continuer naïe. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, je demanderai Nandeko Nabiso Poutine, des serviteurs de Dieu, voici l'homme, à saisir l'opportunité, c'est-à-dire Bapanzana. Parce que l'autre a choisi le sport, l'autre a choisi le chemin de Jésus-Christ de prêcher la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Je crois qu'on a l'obligation de passer parole par le chevalier de la plume. Ce qu'on a la question, au tombolika Moussapesi kozali comme ça et senga manayo oya moi liboso pour que ba cameraman bazwa poser question et puis Ndeko Junior à répondre. Qui sera le premier? Oui, Ndeko Nabiso. On s'est présenté comme on a combattu. Bonjour, je me nomme Joseph Corneille Kumbo.
babenga ngai Ramsès l'honorable. Nazali chroniqueur na chaîne YouTube HD la Congolaise TV dont je suis coordonnateur. En tout cas, mutuna na ngai ezokende par rapport na likambo ndeko na biso auti koloba wa eza mwa pasi. Eza pasi komona na kati na bato lisanga ya bato bokabwane ezala. En tout cas esala bato nyonso pasi. Esala pasi même na famille bobalisi na bino ndeko na bino ya mwasi bien. Apali pena officiellement na ninga bien. Départ na ikaka esalaka bien te na kata ndako akei. Osiko na lisanga bana nzambe tomona eloko ndeko na biso pasi. Mutuna na ngai ezali bo. Même na église, on va bien l'église mère, l'église catholique. Soki sango abandi ko sala même groupe de prière na to accueilli ko sala exorcisme quelque part sans l'autorisation de l'évêque. A vous la suspendi. Mabenini oyo bino na lobabo moni na évêque Pascal Mukuna oya sali pona pasteur bozoko benga Poutine il y a un pasteur soki qui pasteur bon zande to yoki ya moto koloba qui pasteur a komi ko créer ba cellule oh azali cellule ba sous cellule là ba sous cellule parce que église ya pasteur Poutine de to koloba voici l'homme ezali ACK c'est-à-dire azotambola na ACK. Pourquoi pas? Sous-cellule, sous-cellule, wana. Et ça, les matés, na compte il y a ACK. Ils ont comme bon pour nani. Pour même une église catholique, groupe Babou Kibikeko. Voilà, groupe Babou Kibikeko. Est-ce que effectivement qu'on a au courant que l'église ni sous-cellule moi salemi Babou Kibikeko. Na compte il y a ACK. Ce qu'on y éviter. Au moins il y a désobéissance. Oh l'église catholique, ce qu'on s'appelle la désobéissance. Fils pe balongolo mabeni nezali soki pasteur Poutine a tout cité yepe ba balongoli mabeni nezala kati. Voilà. Merci beaucoup monsieur Joseph o babengi na honorable pona mutuna na yo naza koloba boye. Il faut différencier le père spirituel et celui qui a donné mandat de prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Mutu apesi mandat ya ko prêcher liloba ya tata Nzambe à l'équipe spirituelle. Avec Mukuna Tchaki, voici l'homme Loboko a évolué. Mais après ce qui est mission, Moutoye Kopesa, voici l'homme mission. Poutine des serviteurs de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais pour que voici l'homme a créé groupe d'intercession et aider Batou, n'a pas de difficulté spirituelle, il faut demander l'autorisation chez le père spirituel. Est-ce que Yende Moutopesa qui voici l'homme mission? Il y a aller partout dans le monde? Non. Voilà la différence. Problème, il y a père spirituel et ça problème autobengi. Na munoko, na bango, tchadjikoumi, 10%. C'est le problème de Tchadji Koumi, bande konangai bapanzi sango. Tandis que voici l'homme, Yazakunate. Jésus-Christ marche dans l'organisation. Et voici l'homme assemblé pour nous. À mon présence yanzam. Mutwana bengi XY boya. Nakutani na mutu azali en direct na Jésus-Christ. Bakomi 30-40, bande konanga. Il faut laisser l'organisation. Voici l'homme atiki kaka organisation.
pas créé sous cellule ou quoi que ce soit. Non. PR rappelle ça rapport na ye et pas ya père spirituel. Aebi sakaye nazalaki na France. Natiki 30 personnes, groupe, juste groupe d'intercession. Okoyoka muku na tuna. Est-ce au sali rapport financier tchadjikou isa wapi? Bon, voici l'homme à répondre. Non, non. Nous devons d'abord prêcher la bonne nouvelle. C'est seul Jésus-Christ qui nous prend en charge. Makambo ya tchadjikoumi na kopesa yo rapport na Congo na ACK Kalembelembe. Mais dans le groupe d'intercession, non. Nous devons abandonner côté de drogue. Nous devons abandonner les débauches. C'est quoi que oh, papa. Non, non. Ndekonanga mission o voici l'homme azwa qui ezali place nyo so konyate fotika elembo ya tata Nzambe. Yango nda atiki même les jalousies. Merci beaucoup. Qui d'autre? Maintenant, ma question. Oye Liboso s'est présenté comme on a comme chaîne. Et puis on avance. Comprenez que tout ce qui est pour un contre-jour. Hein? Pour un bon contre-jour. Bonjour. Bonjour. Angéline Dingele, qui la Ritus Télévision. Question dans la Liboso eza boye na deux questions. Il y a Liboso eza na yo qui papa nengo lobi que premier point ezala qui pour na membre sport et puis membre oyo ya président. Mais membre ne banda kala. Pourquoi banda kala le pasteur François Kabwana qui directement te na mutuna. Azeli kaka moment oyo ba humilier ba comment dire, va suspendre et à quitter l'église de moyen moko ça très humiliant toyoka que non va suspendre et Lelo il vient crier que parce que le président parce que le pasteur a défendu qui président il a défendu azala qui opposant il président il a soutenu qui président to et ça parce que il est azo sala mamba sport ou et ça allié na mamba kiss. Pourquoi depuis longtemps? Parce que Mamba Sport est bandit les lotés. Pasteur Mukuna depuis Kalazala, toye bien oublié pas à qui pasteur Wana. Ayebi que le pasteur Mukuna représente le comment on appelle ça? Le FIBO. Et Renaissance. Le Renaissance. Oui. Et les loyers ont les mal au bac non, ils ont qui Mamba Sport, ils ont Mamba qui si toi ils ont qui parce que il y a bakanga qui est pour la Mamba présidence. Deuxième point dans les tant ou pasteur François Azako Mibenga Poutine. Et ça parce qu'ils ont reconnaître que l'eau ils ont envié ça été parce que Poutine biso nyonso toyebi que Poutine ils ont envié Ukraine ils ont linga boto là donc tant ils ont mis benga Poutine c'est qu'ils ont s'accuser déjà de quelque chose oh yemo ils conscient qu'ils ont ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Konabiso Janine obtuni mutuna moko très important. Nazoko répondre d'abord na mutuno na liboso oyo olobi na biso olobi na nga pourquoi pas bandakala voici l'homme akitaki évêque. Premièrement nazako yebiso boy ce n'est pas voici l'homme qui a pris la décision ya kolongwa ACK Assemblée chrétienne, non. Voici l'homme a été surpris. Yakotanga communiqué. Que ba excommunié, bal benganié. Parce qu'il y a ça qui rapportait dans le mouvement naé au Azako Sala parce que Azako créé ba cellule parallèle. De bazwaki mukano yako benganaye. Mais le statut il y a au esali qui ACK existé. Sur le plan juridique, il y a aussi l'organisation na comité disciplinaire, c'est-à-dire ça diacre. Ce qui va monique mutu azalina problème à tamboli selon statut à ACKT, bakobengi saye, batunaye mituna pourquoi au tamboli boy. Mais voici l'homme
atikala jamais kozwa appel ya père spirituel na été pona kotuna mituna wana. Il a été surpris que bazali ko benga na ye. Mais maman, voici l'homme à l'église, à diriger l'église ACK Kalembelembe. Évêque Moukou naza ko diriger ACK Nakati Banda, c'est-à-dire centrale. Premièrement, ils ont déjà des organisations sur le plan spirituel, ils sont différents. Voici l'homme Amelaka Masangate, Amelaka Diambate, Amelaka Bombete. Ce qui organisation Moussous, baza komela bombe parce que zali kombo moko. Mais bazo tambola nzela moko te. Et pas voici l'homme côté osana milu mabe okuyi. Na organisation mosusu ezala oyena bichebechebe na yo oko envoûter pe batu mosusu pe obimi pe sans même réaction. C'est-à-dire c'est deux choses différentes. Bitumba et bandaki bandakala jamais une décision kaka ndenge na lobi pare na cha exemple toza na yo na relation amoureuse tozo tolingana omoni kaka na tongo na lobi ke ngana yo esili, c'est-à-dire na meki yo sur le plan spirituel na koki yo te. Maintenant sur le plan physique il faut manifestation en esalama ndenge pe ba meki voici l'homme ba éliminer ye ba koki te. Maintenant la réaction physique c'est tout le monde ba kozala au courant ya mbutu mutu eza kosalema naza ko akize muku na te ke yena linya boma non nga naza koloba exemple sur le plan spirituel. Ami bengi Poutine des serviteurs de Dieu, pourquoi? Est-ce qu'il y a déjà qu'il y a d'autres serviteurs, il y a ACK, babandi ko rejoindre, voici l'homme. Pe Bazala qui déjà révélé, Bandakala, que voici l'homme, mon serviteur, qui a reçu le mandat de préparer les chemins. Il y a paradis, na bénédiction. C'est lui qui a la clé de bénédiction, même pour ce pays. C'est voici l'homme. Maintenant, yo, mutu ya selile songolo, oyo kanzamba lobi boy, nga na kolanda sport, na kolanda renaissance, pona kende na life. Jamais. Na kolanda oyo azana mission ya Jésus-Christ pour délivrer peuple naï. C'est ainsi que moni ACK Lubumbashi balobi niet. Moi j'ai reçu la mission ya ko suivre serviteur ya Nzambe voici l'homme. ACK Kimbansek va rejoindre voici l'homme. Lelo lobi okoyoka lisuba ACK mususu. Va rejoindre plutôt voici l'homme. C'est ainsi que ngai na pesi voici l'homme Poutine des serviteurs de Dieu. Parce que Poutine a reçu la mission dans ce monde pour délivrer le pays. Il y a une menace. Il y a des dictateurs, il y a des mafieux internationaux. Au Bazali, Kotungisa, ba africain. Poutine a zana manduki. Oyo Nzambe ye moko rebisaki ye salabo esala pona ko détruire. Et je vous informe. Ezaki na virus moko oyo bande ko se préparer, oyo ba mindele la communauté internationale. Ba préparaki laboratoire ezaki na Ukraine. Ba pays occidentaux balingi ke mobali na mobali ba balana. Oyo eza interdit et pas ya tata Nzambe muto akela mabele na lola. Eza Poutine. Poutine a une mission à Tata Nzambe. C'est ainsi que voici l'homme. Comme Azako Bundisa, par laboratoire diabolique, peut a bombardé Yango. Peut Poutine, voici l'homme a hypersonique. C'est ainsi que n'a surnommé Poutine des serviteurs de Dieu. Donc, Namituna Nayo. Mais maman, la Bible dit chaque chose à son temps. Ezangaïté, la Bible dit chaque chose à son temps.
eza temps maintenant ya Poutine apanza bato nyonso oyo baza kosalela nzambe na bosolo te. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la série de questions par rapport à l'actualité. Tozo tapé moi bémol pour na ko ebisa ndeko Junior. To moni pe vidéo o etamboli ya pasteur Mususu Abimi, pasteur Baraka Mogisho a sali vidéo azo réclamé $20,000 na ya lobi pasteur voici l'homme a escroqué na affaire ya fréquence ya chaîne ya TNT. Je crois que vous allez aussi marteler sur ça parce que vous avez mieux placé. Donc, comment on va série des questions? L'augmentation de la poitrine est difficile. Utilisez la pommade Tozawadai. Grâce à sa nouvelle formule, la crème Tozawadai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors, contactez sans plus attendre Nicole Malonga 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawadai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voici là maman qui message pour confirmer que non lié. Ne pas aller vers son père de la même façon à Salaki la période oyo la vidéo ya pasteur Mukune Bima qui na la sœur oh ba bimisa ki to mona comment à soutenir qui pasteur a qui encourager papa ça la mabete. On a vu la vidéo exact même en ces moments ba zongi susu yango. Pourquoi ne pas aller vers son père ko tourner papa ma benignon na sali o ke nembala moko ko plier boy que non naza balongoli na asika. Deuxième question na ngaiza oti ko loba que non ba asika misusu déjà comme ko rejoindre voici l'homme. Si Condé baza ko rejoindre bazo ça la combo nini parce que déjà combo ya église ACK déjà ba retirer na kati wana azo faire sous partie à ACK. Ce sont mes deux questions. Merci beaucoup madame Mariam Koulou. Na première question na yo. Oyebi bitumba oyo nzambe a révélé yo ke lobi eza na makambo moko ekoleka na makambo mosusu oyo nzambe a révélé yo te mais oyoki ke esalemi. Il y a la différence. Bitumba oyo nzambe a révélé moyen akende kotuna pourquoi bitumba oyo esalami eza te. Bitumba oyo nzambe a révélé te na kokende kotuna père na yoki makambo esalami mais naza innocent. Pourquoi mais ce qui s'est passé c'est Dieu qui a voulu que les kandeni wana. Pas moyen que voici l'homme a kende kotuna fait comme pourquoi non pas moyen a kotuna te. C'est-à-dire na se rappelle qu'un procès à 100 jours entre parenthèses Kamere aloba que la messe a été dite, c'est la même chose que voici l'homme à lobby, la messe a été dite, c'est-à-dire planification, réunion, nyonso et salema pour que ba écarter voici l'homme. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le monde entier oyo eza au courant. Ya maïnyo se salamina ACK. Donc,
Zambé a décidé, voici l'homme à ça la parcours naïe, chemin naïe, et moi voici l'homme à qui on a la rencontre. Il y a volonté en Zambé exatée. Parce que voici l'homme est mandaté par Jésus-Christ. Tandis que l'autre a été mandaté, mais à BBC mission. Naye. A Kamati mission. Sœur Cathy Moula, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32. Je crois question oyo to sangisana question nga par rapport à escroquerie oyo Baraka Mogisho aza ko accusé pasteur voici l'homme qui a escroqué $20,000 pour la fréquence. Après ça, fréquence ya mbata ya moupepe ndé moko a précisé ya moupepe. Je crois que au martelé en haut par rapport à la question Péandeko. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Makenisi, journaliste de Congo préféré télévision. Je suis Makenisi, Congo préféré télévision. Question na yo. Naza au moins a deux questions. Oui. Il y a des questions à poser par rapport à Nengo Ndeko Junior à hauteur Oloba. ACK Kalembelembe, c'est de l'autre côté. Puis ACK Bandal, c'est un centre. Na biso ba catholique c'est une cathédrale. Na kata archidiocèse moko ya Kinshasa. Et puis Kalembelembe, c'est une paroisse, donc une extension, une paroisse de l'autre à côté, mais qui travaille à l'institution du cathédrale. Comment se fait-il, vous, à l'ACK, vous venez de nous dire maintenant que ACK Kalembelembe, na ACK Bandal, Bangomi Balé sur le plan institutionnel sont différentes. Or, sur l'opinion chrétienne, les a le rôle à bouleverser les sources Molimo to Boyambia ba chrétien ou basama ya kata Kalembelembe. Le D nakata ACK. Deuxième question na kati ya séparation na bango na maloba na yo. Ça nous démontre directement que non, il y a un conflit d'intérêts qui montre une ingratitude sur le plan sur le point à côté il y a François Mutombo qui aurait dit
par l'institution, informé bien avant à son instituteur que noté, vous m'avez imposé les mains, aujourd'hui bien m'a orienté en salle et loco. Au lieu de sous coulisses, après un moment, et comme noté, sous l'excommunion, ou excommunié, abimisé sur le toit international que non, et bon, il y a une révélation spirituelle. Merci beaucoup. Une minute, monsieur Jossi. Question à Liboso, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Au lobby, nous voulons juste bouleverser la communauté ACK. Tandis que ce sont les deux églises et ça a évolué sur le même document juridique. Si je peux dire. Merci beaucoup. Naza ko répondre au boy. Nautaki koloba awa que le nom ACK ezali mutunde apesaki kombo wana. Mais la mission qui se passe sur l'ensemble ACK est une mission recommandée par Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tozali ko bouleverser ba chrétien ya ACKT. Soki voici l'homme atikali na nzela na ye ya kosalela tata Nzambe na bosolo selon la volonté de la Bible. ACK mosusu etikali na makambo ya sport na makambo mosusu mais toko marché nzela moko te bolingi to marché nzela moko ndenge nini. Il y aura toujours pas confusion parce que ngana tikali na chemin ya bosolo selon vision. Oyo voici l'homme ayokaka matei erandima avec mukuna comme son père spirituel. Maintenant ce qui le père spirituel aujourd'hui azako tambola en dehors il y a Saint-Esprit. Le choix est clair. Nako pona là où il y a le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas la confusion. C'est ainsi que voici l'homme. En yoki lissus, la voix de Dieu, tu dois changer le nom. Tu dois continuer sur ton chemin de la vérité. Rien que la vérité. Et je vous confirme encore qu'il n'y a pas de confusion entre voici l'homme ou intérêt moko entre voici l'homme et évêque Mukuna. Non. Là, il faut poser la question à évêque Mukuna. Pourquoi à Kamati décision Yako Bengana voici l'homme na ACK. C'est maintenant évêque Mukuna qui doit motiver sa décision. Alors qui s'appelle la preuve. Oh, voici l'homme. Azako créé une cellule parallèle contre la vision de la ACK. Namutuna Yandeko Oyo Nayoki Pasteur Baraka Mugishu. Alobi makambo escroquerie bandeko nangai totika aventure. Totika escroquerie spirituelle. Voici l'homme n'a jamais reçu 20 000 $ de la part ya Mugisho Baraka. On a bengaka toujours prisonnier politique na kati ya Brazzaville pour avoir escroqué un chrétien na Congo Brazzaville où il a été arrêté. Tout le monde connaît l'histoire. Quand toi tu escroques les enfants de Dieu avec des faux prophéties, des faux miracles, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Je vais vous relater l'histoire vraie. Voici l'homme Azalaki na 3 fréquences.
asalelaka 2 fréquences, télévision na radio. J'ai les documents ici. Je crois que beaucoup filmé en Gobi. Beaucoup Zouango. Depuis le 8 janvier 2007, que Voici l'homme a commencé les démarches pour créer une chaîne. Comment ça les 2 fréquences? Fréquence moko ça les kangote. Ndekonabiso Mogisho Baraka a créé chaîne naïe. Batu un ministère, bapesiye conseil. Comme voici l'homme a la chaîne moko ça les kangote. Kende kokuta na ye solola na ye apesa yo fréquence wana o utiliser wana na ministère parce que les serviteurs de Dieu tout comme na ko tekela yo tout comme na ko pesa gratuitement. Mogisho asali ba démarche à solola na voici l'homme et voici l'homme était très occupé atinde pa ya ndeko na biso monsieur Fiston basololi na téléphone be bamona na bo. Voici l'homme na Baraka Mogisho batikala jamais komona na boyete. S'il y a les images bala kisayango mutu oyo bamona na boye ezali monsieur Fiston Mogisho bayokani. Voici l'homme à ABC, collaborateur naye, to dépensant bon ebele. Après ça, biso $20,000. Ba discuter, Mogisho lobi s'en va. Nazo pe saibino avance, il y a $6,000. Ce qui chaîne, et là ici, n'a qu'à compléter le reste. Voici l'homme a passé message par M. Fiston, son collaborateur. Yebisa Mogisho Baraka. Chaîne wana, fréquence wana, ezana ba problème. Il faut renforcer ba antenne. Ce qui a condiment, tout que la yena état o ezali, après Sambongo. Mogisho andimi. Première fois à salir chèque sans provision pour comprendre l'escroquerie chrétienne. Monsieur Fiston a accueilli na banque a présenté papa balingaki bakangaye. Mais comment vous les serviteurs de Dieu vous êtes des escrocs, des aventuriers? Le chèque qui a été émis par Baraka provision nango ezalaki $500. Monsieur Fiston a bengi Mogisho que mbongo ezali na compte na yote. Non, avec des prières, des chaînes de délivrance, j'ai oublié. A délégué Moto. Pour qu'on senga ba esquisse. Mogisho et Mokabimisi $6,000 à Pessi. C'est Monsieur Fiston Oyamba Mbongo. Pas même $20,000 s'il vous plaît. S'il y a de preuves. Ala Kisayango. Banda appelle ça $6,000. Je dis bien, ces dossiers ici, et ça lit 7 ans. Pourquoi pas dans 7 ans? À ça, la déclaration de Kaka Lelo, avec Mokona, a signé décision. Voici l'homme a escroqué $20,000. C'est faux et archi faux. Et voici l'homme, tout le monde au Bayebi. Montozana ba société za ko aider ba imboka ba kinwa. Akoko zanga $20,000, akoko zanga $10,000, akoko zanga $6,000. Voici l'homme zana mbongo wana. Mais akozongisa $6,000 wana te. Témoin oculaire. Il y a dossier wana. C'est son père spirituel. Évêque Moukou. Parce que Mogisho akendaki kokutana na évêque Moukou nana pasteur Nabiso, évêque Nabiso, quand 15 ans. Babengisa
voici l'homme na Mugisho basolola évêque Mukuna en tant que père spirituel à l'époque parce que azali sous père spirituel il y a voici l'homme sous-souté pour changer directement non pourquoi Moutokei renaissance Seigneur Jésus-Christ le père spirituel de voici l'homme c'est le seul Dieu qui a créé Mokili penama omoni papa no mutakala oliolatise bilamba osundoli bato baseka pe évêque Mukuna azali susu na makambo nzambe te atikala makambo sport atikela biso tokamba mission o nzambe apesaki biso voilà l'histoire ya Mugisho botuna bozali ba journaliste allez poser la question na mosali ya nzambe kan 15 allez poser la question à voici l'homme allez poser la question à Mugisho Baraka soki aremetaki combien dans la société à voici l'homme. Si il est réellement serviteur. Voici l'homme. Je dis grand merci à tous les chaînes partenaires au Bazalaki à Waliboso Nabiso. Merci aussi Naba abonné nyonso. Merci Naba ndeko nyonso oyo peut-être Bokota qui n'a retard. C'était là point de presse avec Ndeko Nabiso Junior Molabute oyo alobelaki conflit à ACK, conflit à Baraka Mogijo, na François Mutombo. Je ne sais pas, pour que tu clôturer, Ndeko Junior, message nini clé au Yasuka, s'il faudrait, ba imboka ba koti peut-être na ba chaîne Sika, topé ba koti na ba etando Sika, ba retenir. Message nanga Yasuka na koyebisa communauté chrétienne boy. Bino basali ya nzambe boyokisaka biso soni te soko si okwei continue na affaire na yo na mutu oyo namona aza capable ya koyede évêque Mukuna oyo aza capable ya kodélivre molimo oyo ezwi évêque Mukuna en otage eza kaka prophète Denis Lesi prophète Denis Lesi nda aza capable de délivrer évêque Mukuna nde na kosenga na vie na ngai prophète de la nation ameka kobenga vie na ye évêque Mukuna acha ye loboko mpo na moni vie abungi rumba chrétienne na kobenga ngo rumba chrétienne vie abungi pe voici l'homme alimbisa évêque Mukuna alimbisa Baraka Mugisho pona yebi nzambe a voici l'homme soki katika voici l'homme alobi kaka momoko basala nzambe mosu bakosima basache bakobela liboma papa tika pardon kolobela nzambe kosala plainte epai ya nzambe te limbisa bango kaka bozala ini baeglise oyo bocomprendre que Poutine des serviteurs de Dieu azo détenir ba missile hypersonique oyo ezali ko détruire ba groupe nyonso satanique diabolique pour rejoindre Poutine des serviteurs de Dieu. Deux messages dans la question moko ya curiosité ba pesinga awa ba bindeko junior évêque Mukuna oyo lobi abandai ko attaquer à l'époque Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais quand même ayape na ngambo ya union sacrée. Bondimika na tango boyebo rappeler mabunga na e. Merci beaucoup. Ezali escroquerie et flatterie et l'hypocrisie politique chrétienne. Au moment oyo évêque Mukuna tellement devant mokili mobimba pona koyebisa ba chrétien batombola maboko pour prier pour Joseph Kabila parce que le pouvoir de Joseph Kabila vient de Dieu. Aujourd'hui le même évêque demande aux chrétiens ya ko retirer maboko na mapamboli mais wana nde to bengi confusion spirituelle, c'est-à-dire azosala makambo na sentiment pona bichebechebe vie wana ngai na ba combattant nyonso IDPS totikala jamais kondima ete ke azali kosalela vraiment faci na motema moko mutu asambelaka pona bolamo ya mutu asala ngo publicité te. Je te confirme, voici l'homme. Prie beaucoup pour le président Félix.
Et le président Félix ayebi que voici l'homme azali vrai serviteur de Dieu. Bao nyonso bazotia makelelo pona mosolo. Facha ayebi, papa Facha visionnaire. Oyebi naoyebi sabine lo moko. Etienne Tshisekedi na mulu mazo voyager au Kende Poto. A comment na pied d'avion alongola linette na ye apesa ngo Fachi. Batutu bayeba ke Tshisekedi azalaki muto bao ba roscroix et tout ça. Naza ko yebisa bino lokuta. Tshisekedi c'est un vrai serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, il est à côté de Dieu. Pour militer et pour sacrifier sa vie pour la démocratie dans l'état de droit. Jésus-Christ a hey, yaka pembeni nanga. Mzee Laurent Désiré Kabila za pembeni ya. Merci beaucoup. Je me rappelle encore de cet homme, paix à son âme, le père de la démocratie, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui disait tantôt que jour UDPS et Kozwaka pouvoir ata lisasi et Kobe Tarate puis Makile Kotangate. Chose promis et chose accomplie. Je crois que mon moniteur besoin pouvoir ata lisasi topé Makila et Tanga quitté. Merci Naba Chevalier de la plume au Nyos Bazala qui a merci Naba chaîne Nyos Bozala qui belé na point de presse Oyo. Rendez-vous ce dimanche biso Nyos ba Chevalier de la plume na église ya ACK Kalembelembe. On va tenter encore de nouveau. Tolobisa pasteur, voici l'homme. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est que l'on a directement cité par Baraka Mogizo pour Barabi dimanche Oyo. La presse congolaise Torozalawana vraiment au four et au moulin. Qui dit mieux? D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine numéro.